Babi Maramboye. Et le bas Moïse Mie Tokosni. Banakil, Banamokili Mobimba. Cheneza Moko. DKS Net Nde Makambu. Abonnez-vous massivement na DKS Net. Mokili Mobimba. Boumona Makambu BA. Bagad, ba cinéma, ba documentaire, ba actualité, ba émission, Yakitoko. Balamai, Borosala décidé. Cher Internet, Mbote Nabalandignon, Soya DKS Net, c'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1, Boma Matadi Mwanda. DKS Net, donc chaîne Moko et Memelrabino Marambouya bien. Et Mokolo ya Lelo et l'on groupe d'intercession les vainqueurs baye awa na commune ya Njile na quartier 7 na centre ya orphelinat amema baye kopesa sourire na bana baye kokabola eloko ya kolia elamba ya kolata na bana. Et je dis un grand merci à notre boss Josué DKS motema ya Mama Loriongo depuis Norvège. Je dis un grand merci na bandeko nyonso ya groupe d'intercession les vainqueurs Mbote na mon frère Nata, donc toza vraiment awa déjà na commune Yanjile na centre orphelinat amema to solana bana to ebape condition de vie oyo bana na biso bazali na yango awa na kati orphelinat amema et puis to bengi bino batu nyonso ya mitema malamu otika biloko na orphelinat moko ekomate donc awa ndeze esika ya bien ya kotinda eloko na ya malamu pona bana po bana bitike bisonde esengeli to boko la bango na sima caméra eza mwana mboka Enoch Finda donc l'infatigable et donc surtout ça même pensé na mwana mboka Enoch Finda tokotana na centre orphelinat amema toyeba ndenge nini mai mazali koleka kuna elongo na bandeko na biso ya groupe d'intercession les vainqueurs. Mbote mama? Oui, mbote papa. Mama ngai ndeko Enoch Finda, kombo nani? Mama grâce impression na ezande ni pona initiative oyo groupe le vainqueur sali. Na mokano oyo tozwaki ya kopusa na liboso ya baleki na biso ya bana na biso kama bazala so baorphelin mpona biso le vainqueur bakoma bana na biso na yango nde tokanisaki na mokie oyo nzambe apesi biso kopusa na liboso ya baleki na biso kopesa bango ndambo oyo nzambe atie na maboko. Mbote mama? Mbote papa. Mama ngai ndeko Enoch Finda, yo kombo nani? Ndeko Benedict Makiesi. Mama Benedict. Oui. Conseil européen na ba patron oyo bazake bazala ba mbongo bazala bozwima ba ko soutenir ba orphelin te. Conseil ezaka ke so bapesi nzambe apesi mbongo kombo uta pa nzambe so nzambe apamboli yo ninga opartage yango tala bana ebele bana banzela bazozanga te eloko ya kolia so ozanga mbongo osunga bana oyo bakeleli parce que nzambe soki ozosunga nzambe so koyeba kobatisela obesa te ke nzambe apamboli yo kokangi yango okuti mwana na nzela opesi ete eza mabe makasi ta biso loka tosali loka systeme kaka moke oyo nzambe apesi biso tosombi afeke topartage yango na bana oyo bazokelela. Merci beaucoup. Mbote mama? Mbote papa. Maman, tout le monde na basaki ya sukali na bato belé ba rouge belé na ba noir. Preuve ni ça? Oui papa, toza groupe le vainqueur, groupe moya balongi, to sangana to kende hotel ba orphelin, bano ba fela ba parents orphelinat, to demi mo biloko yo esunga bango na kolia donc nane sengo makasi. Yo kanya. Mama, elo ni ko baksa, lo ba ni ko baksa par rapport ya acte au bosali na groupe na bino nini yoko bakisana na sepe makasi na acte dosali na sepe za makasi na sepe makasi na ko la kalesika molo batie po l'équipe bien de dosali acte za mas ngai ndeko Enoch Finda kombo nani papa kombo nanga évangéliste tomoni ba mama ebele awa nyonso na basaki na ba biloko ebele tolingi toye ba clair eza nini o esali ke biloko nyonso ezali. Donc en fait comment on a biloko yo déjà une groupe d'intercession générale les vainqueurs de Dieu nde na mokano oyo tozwaki ya kosangisa biloko yo mpona koyeba kosoutenir baorphelin. Donc par la grâce de Dieu nde omoni ke biloko yo esangana lisusu. Alors impression na eza ndenge mpona initiative oyo
eza eloko moko oyo eza souci na biso na motema ya kosunga baorphelin. Donc eza vraiment idée oyo tosangisaki na bandeko mpona oyeba kosoutenir bana oyo. Bible ezoloba l'effort soutenir les faibles, yango ozomona ete biso bafort oyo na mwa moke nzambe apesi biso tomeke mpe kosangisa mayele mpona koyeba kosoutenir bana oyo bazanga baparent bazanga baboti e na moto oyo mpe azolanda biso na nzela ya etandoike na acte oyo amoni soki aza na makoki ya oyeba kosoutenir biso ezala pena lipamboli na part ya nzambe. E soki mpe oza na posa ya kobenga biso ata na nzela ya telefone balimero oyo ozomona na se na yo wana yango nde eza makoki ya WhatsApp, Facebook et appel normal okoko benga biso ozwa biso mobimba. Ngai frère Enoch Finda yo komona ni? Ngai Mama Laure Makesi. Mama Laure, tomoni ndenge bozo sala ba action na orphelinat, ba ji, ba loso, ba nani. Mais kana ko expliquer biso intérêt na bino eza nini? Intérêt na biso na makambo oyo ko eza mingi na kati po yeso abi nazaki na nzala opesa inga yolia te nazalaki olata opesa inga te yango biso na groupe biso le vainqueur tanki bana na nzambe na moki oyo nzambe apesa biso yango topartage yango na baorphelin tobenga bango so baorphelin tobenga yango baleki bana na biso po yo moto ozala yango ebele okeba viva na babar osaba opanza masanga luka baorphelin nzambe wana ozanga te kokanisela yo okobimisa 10 000 lelo me lobi nzambe ozongisa koleka 10 000 wana ndeko nyonso olandanga na ngonga nyonso olandanga yoka likambo mbongo ozala nango wana okenda komela babar okata orphelin moko okanisela nzambe wana ozanga te okanisela yo. Merci. Seigneur, topesi yo merci pour la grâce et faveur au salut biso lisusu. Seigneur, na makasi na yo ne tosangani lisusu na baleki na papa na ba mama. Seigneur, na makasi na biso tokoka kosala le côté mais na bolingo pe mawana yo Yesu osali te lelo to sala lisusu na oesika. Yango wana Seigneur Dieu, topesi yo merci pour na ebandeli ya programme oyo, topesi yo merci pour la fin de la mission Père Céleste Dieu. Bible solo bana mukanda ya Apocalypse za Alpha et Omega, banda la mission la ebandeli, suka la mission kino na suka, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, na kombo na Yesu, nous dit Amen. Amen. Très bien, Tobeti Ngwa Kamoko, Mibale, Misatu. Soyez les bienvenus. Soyez kuna baza awa ale bisou moko mibale misatu. Ok, sembola papa kuna tobandi na yo. Je m'appelle Messi Christella Corneille. Je m'appelle Vainqueur Carlos Yasmine. Je m'appelle Dieu merci. Je m'appelle Jérémy Élisée. Je m'appelle Berthe. Je m'appelle Angèle. Angèle, allez Tobeti, Mikofi Moko. Oui, papa Mokazana Sibawana, merci, présente-toi. Je m'appelle Miradi. Miradi. Tobeti Bango, Mikofi Moko, Mibale, Misatu. Oui, on est là qui présentation Yabana. Et maintenant, je crois, Natikika Malobepa ya Moussel Nazambi, de mon. Il y a circonstances, et puis il y a consolation, il y a conscientisation et pas y a. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, bande konanga, bayaya, baleki. Et oyo bomoni eza lisanga ya bana nzambe.
et tobongisaki milulu oyo mpona koya kotala bino mpona koya kozala susu na journée moko ya malamu na bino elongo na Yesu Kristo de Nazareth. Et so tozali awa eza mpona pamba te et lisango oyo kombo nango le vainqueur de Dieu. Donc balongi kati na nkolo et yango wana balongi bakanisaki sute tozana baleki na biso quelque part esengeli toya wana to sangana na bango ensemble. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nalingi na yebisa biso baleki nanga bayaya nanga et bozala désespéré te na vie. Alléluia. Bozala désespéré te parce que vie ezo continuer elongo na Nzambe. Alléluia. Naebisaka bato lorsque bozoloba ke biso toza ba enfant jeté, ba enfant abandonné et naebisaka bana bato abongo bolobaka bongo te parce que Jésus-Christ il est le père des orphelins, le mari des veuves. Alléluia. Et lorsque motomoko soloba kenga na sa abandonné eza na tata moko wandima ko lokota biso. Kotinda David na kati ya Zamba ezalaki mpona expérience mpona royauté ya Nzambe. Amen, amen. Et kosala na yo na kati na esika o eza gloire moko mpona futur alobi. Amen, amen. Est-ce que moto moko aza gloire mpona futur alobi? Soko za gloire mpona futur alobi mibetela maboko biso. Amen, amen. Et komi mona teke ngande na sabo na za afa moko rejeté. Bien aimé, na yebisa bato nga na boko mi na vie oyo bato mota ko sepela na mote ya la lali libanda ndeko so na telemi liboso na yo na lali forme même na ba mesa ya wenze mbule so beta libanda ba parents balali na ndako menga na lali libanda et ya malamu lokola na ndimaki kolanda Yesu Masia lokola Seigneur et Sauveur et lelo na za o na za liboso na bino. Alléluia. Et la mission qui finanga na mitambusa ki yango na kati ya droiture ya Nzambe. Na na ibisa leki moko asao. Na na ibisa papa tope ya ya moko. Chemin ya malamu za kolanda ezaka ya Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Ticket de l'œuvre de la croix et ganga na vie na bino. Ticket de l'œuvre de la croix et ça la sauver pour na bino. Alléluia. Bien-aimé, à cause de l'œuvre de la croix de Tosangani ce soir. Amen, amen. Ceux qui font la bolingo en zambete, mais les manas le loto monani le suscité. Alléluia. Amen, amen. Nalina assuré, yaya moko, kobanda lelo, kombo na yo eza orphelin, kombo na yo eza le vainqueur. Yes. Alléluia. Kobanda lelo na pesho kombo ya le vainqueur signifie molongi. Alléluia. Donc nemo sawana oza molongi na kobanda lelo kino mokolo Yesu osonga. Amen, amen. Amen, amen. Loba na sa molongi. Loba na sa molongi. Amen, amen. Yaya kobanda lelo oza molongi kati na Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Yaya oza orphelin. Yebisa olinde kwa za pembe na yo kobanda lelo na komi le vainqueur. Kobanda lelo na komi le vainqueur. Amen, amen. Oui, bien-aimé, le cher ami auditeur, Nabishika Nyosobola Nabisho, Yaya, papa, maman, partout dans le monde, et comment on a lisangoyo, ils ont lisanga moko, oye bengami na kombo ya le vainqueur de Dieu, et nous sommes là pour soutenir les orphelins. Et na 100 francs na yo, na 10 francs na yo, soko kanishi lisusu ba orphelin moko, nzambe wana aye ba pambola yo implici na vie. Et na yebi ke bozo landa biso partout atana mikili ya poto, na yebi ke bozo yoka message oyo. Lelo to memeli bande ko na biso loso to memeli bango ji to memeli bango bilamba, mais lobi moko na 100 francs na yo na 10 francs na yo, et to yebi ke to ko memela bango susu oyo koleka ebele na mabongisi ya nzambe. Et sokoza na posa ya kokuta na biso posa ya kobenga biso zwa ba numéro oza na se ya etando na yo wana oko zwa biso facile na WhatsApp na Facebook na appel normal soko bengi okozala a contacti na oyo azali boso na yo évangéliste Jonathan Lutete nazanga mokote naza na ba collaborateur nanga otozo travailler et naza na berger Foxina naza na prophète Emmanuel naza na pasteur Nathan otozo travailler na bango na kati ya association pe naza suna bandeko na biso ya basi otoza wana elongo et natamboli na sœur nanga Gracia natamboli na sœur nanga Bene natamboli na sœur nanga
Souza natamboli na ser nanga. Lors natamboli na ser nanga. Persévérance. Que le bon Dieu natamboli lisusu na ser na biso merveille. Que le bon Dieu de Nazareth a pambola bino partout dans le monde, à travers dans le monde. Amen. Amen. Oui. Ngai ndiko grâce. Donc, naza vraiment reconnaissant d'abord na Nzambe pour la permettre de okutansu na baleki na biso. Naza na esengo mingi komona bango boye. Nayoki pasi kati na tellement ponga pe na orpheline na tikalaki na âge ya petite sœur oyo alati senge mais donc nayoki douleur kati na nga kotala na âge ya boye nakoma lolenge oyo nakomi lelo eza mpona Nzambe bozala na elikia bozala na elikia nandima pe teke na okola Nzambe asali nga grâce lokola akombo lelo ezali Nzambe wana pe ausala amour grâce donc elika vraiment ebonga te mokie nazalaki na mokolo biso na nguna oyo Nzambe abolingo me yo moto oza mokeba monene ya osunga tala mwana moke aza na orphelina toza na momo elanga malili mpasi famela miliki motema na oso etushe osunga benga biso tosunga bana oyo mpona moke oyo toza nango tokoka te me na lisungiso tosangani tokokoka kosunga bango mpasi eza tellement makasi okokoloba te nasi nyonso bokita na ban pasi komsa banetue bango na kati paster jonathan osunga biso baser mpe kosunga biso na loyembo tokokondela mpona bana na biso bayaya odéranger te pendant que toa na moment amen. Ensemble,
Seigneur Dieu n'a déclaré Père Céleste Dieu lokola moumbu na yo Yesu. Seigneur Dieu, oyebi sacrifice Père éternel Dieu oyo to sali pour na kwa komuna su baleki na biso nzamba bomoy. Yesu tikete biloko yo ezala succès yo komema santé, succès komema énergie, succès komema protéine Père. Yesu Masia to memiango te po aider tout nzoto. Mais ton mémiango paix pour me malisusu une vie nouvelle les ababomo. Ton bon de Dieu Père Céleste Dieu. Tikete lorsque ba komelaji, lorsque ba kolia, lorsque ba komela sucre, Yesu nati zambe e ba kisa une santé e ba kisa Yesu une vie moko paix na santé na bango Yesu. Na bon de Dieu zamba bika moi le Dieu créateur. Le Dieu de tout l'univers, Père Céleste Dieu. Tikete biloko yo eme ma protéine. Tikete biloko yo eme ma santé. Tikete biloko Yesu eme ma énergie. Tikete Yesu lorsque bazolia yango. Paix. Le lege to memango na motema moko. Tikete Yesu sagesse intelligence ya bango Yesu fongwaba. Père éternel Dieu. Bano yo lobi moko bazala suba grande femme na mokilo yo. Lobi moko bazala suba grand homme na mokilo yo. Lobi moko Père éternel Dieu. Misusu babenga bango ba femme d'affaires. Misusu babenga bango ba homme d'affaires. Père éternel Dieu, ba référent ba bimana katsa lisango yo. Père céleste Dieu, ba kambia minene ba bimana katsa onjo yo. Samba pomo, zamene longa, ba enseignant makasi ba bimawa. Père céleste Dieu, ba promoteur makasi ba bimawa. Yesu Masia na bondelio. Mono na memi Père éternel Dieu. Azala moko ko servir na kati elanga na yo. Samba bomo. Azala moko Père éternel Dieu akobenga ma prophétesse prophète na senatango. Zambe na bomo. Yesu kotika amoyo bungate. Père éternel Dieu. La Bible dit en réalité de l'homme c'est l'esprit, mais en réalité de Dieu c'est les âmes. Père éternel Dieu, tu que amoyo et sale la mokilité mais sale la de yo. Tu que amoyo Père éternel Dieu et sala amoyo combat qui ça un plus na kata ministère. Samba bomo na belle lion le Dieu créateur. Yesu tu que te banon yo sobaza basale la yo. Samba bomo babenga mabakulu na te ba shekete. Babenga ma Père éternel Dieu bandokite. Bazala bato Yesu bakobenga manakati ngana yo po basale la yo. Bible zo bisanga langeza monene me basali bazamoke. Tikete Yesu basali ya minene ba bimawa. C'est notre Dieu ba kambia minene ba gouverneur Yesu ba bimana si konzamba bomo. Na kombo na yo Yesu Messia dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié Tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Allez, prêt. On va dans l'eau, sur le fond. Allez, merci, prolongez de là, mon Seigneur, merci. Babi makamboye eloba Moïse Mbie tokosbi bana kin bana mokili mobimba chaîne za moko DKS Net nde makambo. Abonnez-vous massivement na DKS Net. Mokili mobimba boumona makambo BA. Bagad, ba cinéma, ba documentaire, ba actualité, ba émission ya kitoko. Bana mai, bon on s'est décidé.